Balandinion, il y a Tchamaloba officiel. Bonjour, merci pour votre confiance et fidélité. Vous avez toujours la chaîne Nabiso Tchamaloba officiel sur YouTube et puis tous allez na ba page Facebook oyo to tekilaka ba mapangu izali mapangu ya koteka sur Facebook sur okeyo beti mapangu ya koteka okozala bongo mobimba na ba actualité nyonso concernant ba vente ya ba parcelle to pe ya ba terrain na ville province ya Kinshasa et bientôt là toujours taper Congo central précisément na Mwanda boyebi ke Mwanda ezokende déjà dans les bons parce que tango port ya banana ekosila awa biloko ya Mwanda pe et Coco mon valeur makasi. Donc voilà, ceux qui bolingi bozo biso sur Facebook, bobeti mapangu ya koteka, sur TikTok, bobeti pe mapangu ya koteka, mais sur YouTube, tous à la bongo en partenariat na chaîne Tchamaloba officiel. Voilà. Alors lelo na elibino offre ne bozo mona na titre, ils allaient offre oyo. Il y a $3000. Donc, comme Kololo Pangu, na $3000, il y a Pamba, au Kominayo, Kolo le Pangu. Alors, comme Kolo le Pangu, na $3000, wapi bandeko bazo benga bazo tout na ba question. Ba numéro na biso pe zali wana ceux qui comprendre te aux en a besoin ba détail mususu ou bien aux en a besoin ya ba information ya makambo mususu mais lié toujours na immobilier gradi muya azali wana pour na répondre na ba question na bino. Alors WhatsApp nanga yango wana na ba écran na bino boko kipe ko contacter ngai en privé pour bozo ba détail mususu. Alors lelo na ekolakisa bino ba terrain oyo ezali concession ya munene boko mona pe responsable nango madame Bijou azali pe mutu ya diaspora mais aza quand même mona mwasi ba vision ezalaki tellement molai ayeba ki bongo kosunga bandeko na ye o bazali libanda ya mboka ba kozwa pe ba mapangu. Donc ye akitaka Kinshasa azui ba concession après abandi sikoyo ko tekila bino yango na ba terrain. Donc voilà ndenge bozo mona na bilili o tozali na nzela o ezo mema biso vers commune ya Ntele, commune ya Maluku, ce qui te pousse à moi liboso, boromona ke séparation ezali de l'autre côté ou bien na kokende na loboko na biso ya mobali ezali bongo nzelo ekei bandundu donc ozu ba Menkau mboka polo donc pour na kokende bandundu et puis na loboko ya mwasi na gauche ezali nzela oyo ekei bongo Maluku. Donc voilà biso tokozwa sikoyo nzela oyo ekei na loboko ya mobali. Donc na droite na biso ezali nzela oyo ekei babenga yango Ntele bambu yango pe nzela oyo ekei ti tokende na bandundu. Alors tozokende na quartier moko babengi yango Menkau. Menkau ezali moko ya ba quartier oyo ezali na commune ya Maluku. Donc Menkau ezali moko ya ba quartier oyo ezali na commune ya Maluku. Et puis mikolo yo Menkau eza tellement na succès parce que tant on a bandé ko Sabino Kimpoko bat misusu bandé ko boya Kimpoko na Sabino mausolée bat misusu ba boya mausolée mais bino mobota la lelo ba construction oyo eza ko tongama kuna na Kimpoko na mausolée rien à commenter. Alors lelo na libino Kimpoko oyo eza non na ba prix assez bat mususu bazo zongo neti ba blague alors que lelo so okei na Kimpoko comme ba 50,000 ba $30,000 ba $15,000 mais à l'époque tanga na oya proposer bino Kimpoko bat mususu ba somba na nzela na ngai ba somba on a ba $3,000 na ba $2,000 mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Alors, comme je disais, toujours Kendesco vers Menkau, Kunande, Terrain Abisso, Ezali. Donc voilà.
awa tokomi sikoyo na Mekau, tozali na Mekau et soki okomi na wenze ya Mekau wana okomona sikawa nzela moko ezali babenga yango entrée Kingakati. Donc ezali entrée o ezomema biso vers Kingakati. Donc Kingakati ezali site oyo Kinshasa mobimba toyebi ezali site ya ex-président ya mboka na biso République démocratique du Congo na kombo ya Joseph Kabila Kabangi. Donc nzela oyo ezali ti na Kingakati et puis leka ekenda ti na Congo central. Donc nzela oyo tokoti bozomona tozokende siko vers ba terrain na biso bisika wapi tozoteka yango $3000 mais $3000 eza pe cash te okopesa nanu avance ya $500 bapesi yo document oyo babengi contrat. Donc ozwi contrat oyo ezolakisa ke yo okoti na contrat na biso po ozwa lopango et le reste etikali okobanda kopesa ndambu pendant une année. Donc ozopesa ndambu pendant une année ezo dépendre na makoki ya mutu na mutu. Eza na mutu mususu akoki ko solder na ye dans 6 mois, mutu mususu akoki ko solder dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais oyo biso agence toutier ezali une année. Donc dans une année okoki ko solder. Mais bato mususu pe baza na ba moyen na bango bazo somba cash. Alors na bato bazo somba cash ba somba yango na $2500 ozui 20 sur 20 awa na commune ya Maluku précisément na quartier Mekau. Donc voilà, binomo bozo mona tozo kende na catch. Donc catch tozo tambola nango ezokoma 10 place ba terrain zali awa ba terrain accidenté ezali te, ba terrain marécagé ezali te, eza ba terrain moko eza na ba norme ya construction. Donc voilà, binomo bozo mona ndenge tozo kota bozo mona nzela eza tellement bien et bazo sala déjà banzela parce que eza ba terrain sika batu déjà babandi ko fanda. Donc bozo mona binomo mona bilili il y a rien à commenter. Bolanda nanu le responsable madame Bijou oyo azali kosala contrat na bande kona biso ezaloza na diaspora donc ozali banda mboka ezala ozali na Kinshasa ozali na makoki ya kozwa terrain comme ikolo lupangu na mbongo mukie. Donc opesi avance ya $500 et puis le reste ozopesa ngonda muti okosilisa avantage muso ezali tango okosilisa oza na document na yo moko. Donc yo okende susu te koluka kobimisa ba document mais na mbongo kaka ye opesi madame Bijou asaleli ba client na ye cadeau ya ba document. Donc ya kopesa bino ba document kaka na mbongo oyo bino bopesi. Alors tolanda vidéo et puis ngai Gradimuya na kozonga pona ko expliquer bino ba détails mususu oyo koya après. Merci. Comme on disait, les terrains sont là. Il y a vraiment de l'espace. On est avec madame Bijou. Voilà. Madame Bijou est là. Oui, bonjour. Madame Bijou, biso na bande kwa diaspora to beta mingi liso na lingala. Ah, problème donc tu le peux ça. C'est ça. Mais yo zaki tellement na vision. Ndenge biso to loba na Kinshasa beta ki moi shita sima avant. Siko bandeko baninga beta moi shita sima mais na sima na yo zaki na ngona moi tongo. Conseil ni opesa bango parce que to za déjà na kati ya terrain. En tout cas, ma belle est pour la rater. Ok. Et ça n'est le bon vent. Mais la pluie a qui toko. Ok. Donc en tout cas, ma belle est yangoyo. Donc la côte c'est mon français hein. Ouais. Ça ne dérange pas. Je vais essayer quand même hein. Ouais. Donc en tout cas, ma belle est yango, ma belle est à plat, ma belle est à kitoko, place à bien. En tout cas, dans les que Nandila Otoye, ma construction est déjà forage, ils ont kotama. Donc vraiment espace dans moi bien. Ah watala espace. Donc vraiment pour moi, on a bâtiment minene. Ils ont moi passé. Ah mon pépé penza, ils ont côté bien. Donc vous avez une place à bien, nous surtout construction la vision. Donc nous surtout tire pas ma palmier. Donc ils ont donc banzela ils ont bien. Au moins tu continues à catch. Oui c'est ça. Ouais. Donc on a linga mingi ba parcelle à wekeza et tu continues na catch. Ils ont été tous sur ba moto, tu peux battre sur terre. Donc tu continue au commis.
njilo eno mbala moko bande okutunde ba so nzela eza ngo bien donc baza ba nzela eza ngo kitoko c'est ça eza ba bouchon et retard et biso de retard mais nous au moins on était là depuis hein totamboli donc moins d'une heure du temps tu as déjà wa koto voilà donc voilà déjà mbinza toti mbinza déjà va traverser donc en tout cas donc ça veut dire que en tout cas na Kinshasa même 45 minutes au comina yo donc au aéroport en Djina et ça bino ba 35 minutes. Mais donc, Madame Bijou, il y a tant de questions. Lorsqu'on avait publié de photos dans notre page, je me prends à côté. Parmi les questions, il y a qui peut question, il y a des documents. Le genre, bazotuna, comment est-ce que bakosa là, ceux qui continuent na modalité avant soana, na ba document bakosa andengeni. Ok. En tout cas, concession Oyo, avantage à OP Sabine, ça a un document fiche parcellaire. Voilà, je vous offre. Naïbi Bata Diaspora, ils ont moi passé. Bon, quitter France T, Toango, local Angola. D'accord, j'ai local. Londres, Suisse, en tout cas Asie, pour quitter tes potos, il y a un document. Donc, déjà, la fiche parcellaire, et qu'on reconnaître déjà, et ça déjà reconnu. Ah, ouais, c'est ok, na OP, et pas chef du quartier, Awa, Baye Bibiso. Baye Bibiso, ça va consommer sous pétos à côté, qu'on a Baye Bibiso. Donc, ma bena yo na carte na sali bino mikanda. OK. Donc ils déjà quand tu as pris nango ba fiche parcellaire ils ont déjà la carte. Mais donc, le document ba kozwango à la fin lorsque ba si contrat. Voilà, si on fout en tranche. Ba on fout à ezate za la raté mutoyi kambala moko fout le PC. C'est ça oui. Vous-même ça ne se fait pas. Donc si on fout en tranche, ça te permet à rabattre tout fout à jusqu'à 12 fois. Normalement c'est 10 fois. Premièrement c'est jusqu'à 12 fois. OK. Donc on a vraiment la possibilité de se retrouver parce qu'on a dit la réalité à France, ba moko pesa à pas si ils arrivent à payer cash. Oui. On a permettre de faire des cash, c'est moins cher. Nous avons foutu à moi l'icolo. Moi, plusieurs fois, c'est normal, tu as frais à gestion, n'a pas frais à relance, n'a pas frais sur quoi en payer. Parce que ça peut un risque, mais un paiement oui. Donc, on a pris à moi les colos, tu as à plusieurs tranches. Mais Madame Bijou, pour terminer, parce que tu boy kozov matin belé, na muto apesi neti avance. Document nino yo europé ça y est, na compte y agence na yo. En dehors il y a ba fiche tout ça tango aussi ça mais ce qu'a apesi avance document nino yo europé ça y est. Donc avant ça, tu as un contrat. OK. Parce que vous avez bisoté bisoté bioté. Donc tu as besoin d'identité na yo, na place au fan d'accord pour c'est quoi on appelle ce contrat et que relier biso na yo. Na échéancier. Échéancier on a sur relier en attendant aux causer chaque mois aux cocher cash na otindilo récit na tous les mois. Qui tant aussi ici aux actes de cession na acte de vente. Juste après tout pays tout ça mikanda. Tout aussi c'est mikanda bon banda pe bo ça la mise en valeur. Bo ti ba mise en valeur na bino to bo ça moi elembo na kata terrain ça bien c'est vrai que les concessions total ango tout sauver ango souvent. Ça c'est vraiment posé à biso. Mais en tout cas ils a bien sont aussi si pourquoi parce que ndako na ndia posa etika la pona biso ndako ya mabilo bah oui parce que écoute pas naï boso na on kasi tout ça posa ba tout ça posa utonga ba ofanda wana non c'est pas lui le premier arrivé hein pas du tout par rapport à la présence du propriétaire elle-même il y a possibilité. Oui. Il y a possibilité. On fait, au lieu de 20 sur 60, on fait 40. 40, oui. Et c'est impossible parce que c'est venu. Avenir est à la près de 2 parcelles. OK. À Plaisant, OK ça va. OK. Avenue, c'est quoi parce que au taboé, passer la ratour boé. OK. Donc faut avoir aéré. Ah oui. Quand on ça ba magasin la 4 penza. Mais tu vas pour ça mais je les gentil, mais je les à cause ça la même contrepartie pour moi le rôle. Ah parce que vraiment ça va pas m'arranger parce que là ils ont obligé ça